Bandeko balandi canal Congo Musique mbote na bino lelo to yesus na numéro na biso ya sika ya émission na bino bolingaka canal Congo Musique o tokosola bongo na moko ya ba artiste to ba musicien ya groupe de guitaristes kimbangistes. Sans plus tarder toko tout invité na biso et moi ko se présenter boye baye so kazali na nebi ke bino nyos boye biye mais à se présenter ce support et ça la biso quand même bien. Tolobi bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Se présenter pa bandeko bazolanda yo na chaîne na biso ton émission na biso canal Congo Musique. Merci balandinyo soya canal Congo Musique. Ngai komona ngai papa Jimmy Agada. Naza guitariste musicien guitariste na katia groupe de guitaristes kimbangistes na Kinshasa. Na Kinshasa mais tout le monde bien en Kamba Kinshasa. Voilà. Lingombe za moko. OK. Au groupe PK Yangwana moko. Ya solo tozala mbala kilamboka nkamba Yerusalemi ezaki pona ba raison mususu. Tango oyo esengela biso to sala na mboka nkamba Yerusalemi silaki esengela kitobima poto yolanda makambo mususu awa. Makambo yango nini ezalaki ya itelo ya likolo to kutanga ko continue université. Yango esalaki ke no tobima mboka Yerusalemi ya sika. Bongo to kitana mboka mokonzi Kinshasa pona ko continuer les études universitaires. Et ya solo peto silisaki. Tozali naino na mboka mokonzi Kinshasa kokoba kaka kosala la tata Nzambe nkolo supetata molimo au centre lokola to banda kosala mboka nkamba Yerusalemi. Vraiment ndeni ni évolution ya groupe GGK ozaki na nkamba na minute ozana kin évolution ya groupe GGK awa na kin ezo marcher ndeni. Voilà, l'œuvre humaine manque ba imperfection te. Awa isika batu basangani makampe mazanga kate kasi awa bisu banso zali nanu bandimi eloko ya liboso toye tomituna katoya ka kosala ni na groupe yango tango tozwake yano ke toyaka nde kosala la tata Nzambe nde totiaka oyo nyonso ya bokeseni pembeni ya solo pona ko répondre sur kona question na yo groupe ezo évoluer nango atabo mo ba kokoso ezanga kate état d'ordre technique état d'ordre administratif kasi dans l'ensemble pambate tozoyemba to utinkamba Yerusalemi tozo répétera elingi koluba ete groupe ezali kotambola tamo ebwamba bakokoso ya mike na kati kuna izanga kate kasi dans l'ensemble groupe ezo tambola. Merci papa Agada. Na kati ya groupe GGK fonctionne na wezani. Na kati ya groupe GGK fonctionne nga nazali chef d'orchestre national adjoint. Donc ceux qui n'a pas corps de dirigeant balobaka dirigeant national adjoint. Mais quand on expliquer biso différence ni ezali na bino ba artiste na biso église kimbangiste na ba artiste mususu to mona libanda est-ce que ça na différence pour bino nyos bosa la musique bango ba ta musique bino pe ta musique est-ce que différence ni eza entre bino na bango ya solo yambo to koma na différence to kubana na eloko yo esangisaka biso nyonso eloko esangisaka biso nyonso ba musicien ya église kimbangiste ni ya libanda ezali musique parce que la musique est un art qui est un art universel. Instrument basale la kayango to sale la guitare o bango basale yango to sale clavier o basale la kayango to sale la o violon o saxo nyonso basale la yango to sale la ba technique nyonso ba rythme musical nyonso plutôt musicaux oyo basale la yango biso to sale o jazz o slow o bronze o R&B o nini nyonso to sale la kasi oyo ekesenisaka biso na bango ezali nini bango basalaka oyo ya mokili bayebi bato oyo bakumisaka bayebi bato oyo basanjolaka kasi biso tosalaka oyo ya bonzambe tokumisaka tata Nzambe tosanjolaka ye tonetolaka ye tobwakaka bato te tokumisaka kaka tata molimo santu nkolo Yesu na tata Nzambe. Différence ya monene eza ete bango basalaka oyo ya libanda oyo ya ndenge ya kimokili ya bozangi boyebi Nzambe kasi biso tosalelaka oyo boyebi Nzambe et puis élément nécessaire ya bango bakomaka mutu akovanda a raisonner pasi to esengo akomi kasi ya biso Nzambe apesaka ye moko le grand inspirateur apesaka pa ba inspirer bazwi banzembo nde bazwaka ba ikopesa biso toyembi. Merci papa Jimmy o inspiring anelo moko utoloba l'église kimbangiste Nzambe moko inspiraka banzembo oyo uti likolo toyebi
nzambe place avandi nkembo na nkembo, donc valeur to grandeur ya kibonzambe ekitate. Or il y a Satan na to ya mokili ekitaka e mataka pe kitaka. Siko na lingi na yeba banzembo oyo utaka likolo oyo nzambe moko inspiraka apesi epai na bino bino bo exploiter ngo ndenge nini po il faut bino pe bozala propre na esprit po bosala musique eyebana epanzana soki bino boza propre na esprit te moyen bo exploiter pe banzembo uti likolo ezate. Siko expliquer nganano pourquoi bino bozwa opportunité ya kovanda na nzambe apesaka bino banzembo ezalaka inspiré mais bozalaka na se ya bato oyo baosalela mokili. Bon so na bino se par rapport à musique hein bino boyokanaka vraiment te bango bayokanaka koleka bino. Voilà, merci papa journaliste na motuna bango soki bayokanaka nakulana maloba no tikoloba Satana yazali na manigance ebele akosaka bato akopesa na liboko oyo asimbi kotoyo kasi tata nzambe soki apesaka po abotola te po tozala clair ozolobela oyo etali succès succès ya bato ya mokili solo ezalaka ya ntango mokuse ya biloko oyo tokoloba te ke basimbaka toyebi te po tomitosa to se respecter mutuellement succès na bango ndenge bazwelaka yango toyebi ndenge bandelaka ndenge pe sukelaka. OK. Kasi oya biso ezalaka ya ntango molai pamba te tosalaka na lisanga biso ba leader bazalaka te. Très bien. Kolo groupe ezali tata molimo santo kolo association tata molimo santo c'est lui le leader mais kuna bazali na ba leader lelo pe ko décider que non ko banda lelo papa Jimmy ko yaka lisusu na orchestre na ngai te na kovanda ko banda lelo voyage to ko kende te na kovanda okoyemba te na kovanda kasi oya ngai yambo bafandisa ngai ekosenga bato basolola batala likambo ya sali esengeli azwa etumbu ya basanza boni este likambo ya sali biso etonga groupe tozana droit ko pesa suspension au monde ba processus no sona eza différent no ya bango yango esalaka ete bango tango bazana libanda akoluka akota soki esika nini pamba te groupe oyo yaye to lisanga yaye eyebana imata na sima ya mikolo soki akufi lisanga wana pe ekufi or ke pana biso nazui exemple ya groupe nanga Jejeki premier président général pe a son âme papa Dardar akufa kasi Jejeki tilelo ezalaka toyebi ba orchestre to ba mouvement mususu ya bandeko na biso ba musicien tango ba leader na bango bazaka lisusu te ekufaka pamba te ezali musuni oya biso tellement ezali molimo nzambe azalaka pauvreté soki moko aki ako remplacer or que Satan omoni place pauvreté na imonaka oya ki ko senga likabo epana yeso ki aki ekufi pe wana kasi ya nzambe yango yo kaka n'exode 20 apambolaka ko banda génération liboso ti na koto yo ko 1000 génération ya baibato saka mibeko na ye tala bonene wa tata nzambe kasi ndepe alakilaka mabeba oyo batosaka mibeko na ite ko banda génération liboso kino ya minei mon différence tata nzambe oyo biso bana ne to salelaka na bango bato ya mokili donc biso succès na bango ezalaka lié na biloko bango bayebi or biso succès cause à la tête parce que biso eza évangélisation dans l'évangélisation on ne voit pas les succès mais ezande ko bongo la milimo ya bato or le succès o ya bango ezalaka nde bato bakumisa bango bayeba ke no papa beni azali bakoma célèbre or que la célébrité na kati ya molimo ezalaka te mutu azali na ngoya molimo santu azalaka kimia yango na omona ka mokozi na biso lingomba tata Simone Kimbangu Kiangadi corona ezo circuler mais avant di kimia lobi bozala poser pamba tenga naza poser kasi na bato mokiloko ka agitation bozali suboyete pamba te mutu akokufa mutu akosala boy agitation wana ngo esala ka célébrité na bango na ndenge mabe tandis que o ya biso ezali ya molimo tozali kimia tozo sala évangélisation salemaka dans le calme tandis que tango zoluka oyebana na kati ya makelele wana ezali bonzambe te parce que nzambe azala na kati ya makelele te nzambe azala na kati ya mobulu te nzambe azalaka na kati ya kimia yango yo kaka Yerusalem ezali mboka ya kimia oh na miziki ya libanda soki otie bandeke babanda ko loba okoyoka mongongo na bango te mais soko zana kamba Yerusalem to bazembo na biso tango tozoyemba okoyoka makelele ndenge pamba te
Et si quand tu allez ya kimia et nous ba ki bo santo ezali molimo santo azaka na place no grandeur spirituelle ki bon Nzambe. Est-ce que yo oyo ka pe banzembo bandeko wana na téléphone on soto bito luka banzembo bato wana lobi bazala ka célèbre parce que basala biloko elongo banité soto tel na téléphone to mona ngote problème ya téléphone na minute oyo okozala que ozana groupe moko songolo to pakala peut-être ya ba collègue ya classe et ya mosala motuna ba sentiment na ye okopekisa été tango ezue loko atie na groupe yo peso kozana kati directement ekote pareil awa biso tozali bandimi ekosengela nde tolo basolo tango suku ekoti yo kolingo yo ka message nini par rapport à nini atindi nzembo oyo par curiosité eza siko différent na mutu oyo vandi siko yo moko lobi nakende na mizuela na miyokela kasi tango yo tuni eza neti ngape na mituni susu question siko soki nga moko na kozwa na yoka nini ponga nde sengeli na te ya bango siko tango na kozwa oyo ya bango po ete yanga nini siko tango ekota na téléphone par curiosité oyo kaka oka message oyo eza na nzembo wana po ete ya nini. Le problème est ça tellement simple mokonzi ya yambo ya lingomba kimbangiste son éminence papa Diengi na Kontima na centre d'accueil ya Kasavubu na tongo ala moki ava kota Losambo atie radio wana radio du Zaïre à l'époque ayoki nzembo ya alanga nzembo moko tokotanga kumbo na ete alobaki makambo ya bato baindo ezalaki nzembo ya église kimbangiste te ezalaki nzembo ya mutu alibanda kasi papa alobaki te nalanda kango mezaki jour na par circonstance to coïncidence et tombe yo kinzembo wana et PC matière à réflexion aye abina yoka kinzembo moko zoloba ezo mutuna moto moindo utape chaque fois papa Diengi na kinegi na mutuna wana moto moindo utawape na bonzambe na yebaki mutuna wana kasi azelaki lekela sika moko mukolo na biso Yesu Kristo aloba ite soko lingi ko bongo na mopagano po koma mondimi esengeli nano yoko yo ye azosala otuni uzosala bongo pona nini yakola kisona sala ka boye pona bondoko la kisena sima esengeli ko sala lisusu boyete salele yango na lolenge oyo po omona tata donc il y a banzembo oyo mususu elobaka kaka makambo oyo ya ba mokilité oyo to ekote ya batute ko finga batute ezana banzembo mususu ezo kote ya la société masse ndenge nokozala na bato ko finga te okoyiba te okotonga te okolula te eza matei nyoso wana utaka na Biblia kasi mabeza la kaka pamba te bangode na libanda bayembaka yango tango yo mondi mesengeli tozwa oyoka pamba te intention ko bima ozweli yango nini kasi nyoso zalaka mabete ya misolo mingi ya mabezali kasi moko to mibale ya malamu ezali. Voilà pourquoi il y a des kimbangistes qui évoluent au sein des institutions catholiques et protestantes salitustes et musulmanes pona nini bazoke ne kozwa matei oyo ya malamu kasi oyo ya mabe bakozwa te ndenge moko na biso parce que rythme auto betelaka oyo kono fakia betaka jazz mais pose jazz à cause na professeur ya jazz était une église tolobi exemple à cause la te mais à cause la libanda ta mususu na inato mutu moko songolo paka na ndenge ne ya libanda wana kozwa ya kasi azali mutu libanda tokoloba tete maza mutu libanda tozwa te oyo ya yebi tozwa oyo ya yebi to bénéficier intelligence voilà biso tozwa d'intelligence to exploiter na ndenge ya lingomba donc message o bazolo basoki nga na yibaka na tonga katang mususu na lingomba na yoka ka bien te peut-être mutu alibanda tango yimbi ko interpeller oh c'est que ba te ya kabiso na kati na ndako yango pe bato alibanda bazoko te mais sengeli na bongwana po bakoloba na yo pe kimbangiste na lolenge wana. Merci papa Jimmy Mitia ngai artiste alibanda ngai papa Beni na uti libanda na eboué na oka papa Jimmy mba bien na groupe guitariste kimbangiste na bana na proposio mbongo moko ya ebele tandenge za yo comme un artiste na nga okima place mo kianga nite voilà nzembo moko na koreki ezoyemba ma mikolo yo kanavo mpasi kanavo wete monongeye ilandanga kanavo wete monongeye ilandanga pona bayo bayoki kikongo te ezala mpasi ezala bisengo yoka katata molimo mo santo nde na kolanda pamba te ngai personnellement na kota qui le 23 décembre 1999 vous pouvez imaginer
ndeko na biso récemment uti kokota tokotanga komona ete tokotanga pe orchestre ta uti ndako na biso aki quelque part pamba te ye ayebi walandaki kasi biso toyebi tolandi nzela ya solo bongo soki lelo nazangi nakoko senga papa Benit pesanga mbongo transport na mata bongo mbongo oyo yoko yelanga na yebi na simo ko senga nganini to ekoyelanga nini te vomie na sepela na oyo nazana yango papa Simo Kimbangu soki akubomba ngai pauvre vomie alobaka kotisa nzambe nyongo ayeba keno mwana salelaki ngai ya solo batatasyo yaki kasi ya sande makina zela na ngai boni na kolingana yanula libonde lina ete lobi akoma moto olena tike na batatasyo libonde lina nkona biso Yesu Kristo abondelaki boye paragraphe moko lobi kotika biso na kati ya komeka mate. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Yemo konkolo na biso Jésus Christ asengeli biso epa ya tata. Yango ezaka rare musicien qui mangista za la tenter parce que li bonde li wana ba bonde la kango chaque fois soki mate yesili elingi koloba ete to senga kamikolo se pa tata. Nanzela wana ya ba tentation biso bana na to za la te mutu moko te abimelanga keno yaka papa Jimmy mbongo yango yo tika koyembela tata Simo. Déjà li bonde li to bonde la yango wana. Asunga biso poto kwisa mana komeka mate. Merci papa Jimmy bande au balandi canal Congo les gens yinda na plateau na biso vraiment toujours ka ba réponse à papa Jimmy ça la plaisir et trop papa Jimmy toujours on a kata jejeki to ka ki sango na centenaire bo préparer 21 titres tout abou na média so ka denze mbapam ezaki nini kaka. Merci beaucoup. L'église kimbangiste que lo gozo bomba biso. Et ça quand neti mutuno tuna ki libandeli différence ni les zo sala bino na ba musicien libanda. Ba musicien libanda bazali na ba producteur na ba maison de production. Kasi na biso na lingomba. Tata Simo Kimbangu bakaka mbongo ya pilipili ya matungulu moko mibale basangani basangisi. Baluki ingénieur. Réalisateur. Po tobimisa nzembo. Or, bango bazana ba maison de production. Mais zone wana papa Jimmy zone wana zo luka okota ngana kango place moko to mona banze mona bina jejeki bato poto na kati ben serre e belé bato wana musana bango zani na kati ya jejeki to mona ba msuba ba musicien faki mususu kutalati chemise à pain mususu kutalati lamba rouge mais na kati ya serre ya nzembo ya jejeki pona nini bokota bango so bazala ba producteur te soki bazala ba membre de soutien te na koyanula yo na sisa na motune ya liboso. Mais wana ki mutuna ngai papa nazo yanula nako kima te zala pena ya kimya ngana ko yanula mutunda na yo nazali wana pona ko yanula mitunda na yo miso. C'est bon. OK. Tous un problème de production. Mais ko bossa na question na tuna kité ba producteur bazate. OK. Oya koloba ke non azu groupe en charge. Production ngelo banini. To bandi na répétition. To kena enregistrement. Olandeli makambu nyoso ti na tournage, balisage nyoso busilisi, producteur azu en charge, kolia, transport, bilamba, nyoso ya ba musicien azu, producteur. Nyoso, bino boye kaka botie mingongo, papa James ya simbi guitare, papa Said ya simbi clavier. Papa Benoît na matériel la yo po boyo kaka na producteur. C'est un peu comme ça, production, azu nyoso. Tandis qu'une église kimbangiste, ezaka kambongo matungulu mwa pilipili mwa ndembi oyo tamu susu kaka biso moko na jejeki to yokani to sangisa mwa mike to kota studio po to bimisa nzembo na lokumo soit ya centenaire soit ya la 25 man pona mutuna no ya mibale ezaka neti be match d'insert donc indépendance c'est le cas 1960 musicien moko boye asali clip na 2021 aluki elongi ya Père Boka azui a kotisi atiango na clip na ye. Ce ko Père Boka muta pesa ki mbongo a côté la studio. Non. Mususu za nini? Papa Beni azo sala sa émission na ye na canal Congo Musique. C'est ça. Ouais. Azo sala sa émission na ye abengi Papa Jimmy. Papa Jimmy akobeta lisolo ya jejeki. Papa Jimmy pe na tango na lobi ke non ndenge za boye na ko suka wate esengeli obengela nga mutu entel. Aya. Abimi image kaka akoti pour aya ko compléter mais apesi eloko mokote bandeko ya poto soki bakota kana jejeki par rapport à considération bamoni ezali groupe
to awa to sala polémique te na bande ko na biso mususu parce que ezali ngomba to sala na polémique te jejeki tozali slogan na biso ezali ba sepelisa tata nzambe donc tozalaka ya ko fongwa mana mutu nyoso ba moni peut-être ba proposer kana bande ko mususu na ko ki kokota na clip na bino peut-être akota ki na clip asombela ki biso ja guitare soki mutu asombi ja guitare oyebi pira ja guitare $5. Bon, $5 na nzembo po bobanda studio ti bossa l'enregistrement bossa la clip. $5 ça représente quoi? Et l'autre côté. Est-ce que wana za pourquoi pas botsara pe batu na biso ya Kenya kaka ya poto? Voilà. Pourquoi pas to tiaka batu ya Kenya kaka ya poto? Est-ce que ça complexe ton question wana esengeli ko tuna ba réalisateur? Parce que papa Jimmy non mais excusez place on a soko qui soko côté zone on a ngana za la présente ça la production on a ndeko nanga Elvis papa Elvis le réalisateur Yé ayana ben certes bino ndebo proposer ben certes question il faut que tout na ba réalisateur bongo na kokoma place ozali il faut que tout na ba réalisateur papa Jimmy ko ya yembi nzembo asala ki lead na ye na studio papa Saidi PS Media Plus ici jour a clip ba bengiye aye asali ba tableau na ye ayembi lead na ye akindaka te okay na sima tindi ba video na sima papa Jimmy atindaka ba video de certes bande wala ni Canal Congo les show vraiment nento lo ba toujours tout monde papa Jimmy ne kazo potana mais et aussi mbaka te papa Jimmy potana te papa Beni tozo répondre yo na sima papa Jimmy akeyi papa Jimmy ayebani na batu ya Rwanda ya Congo Brazzaville ya Poto kasi peut-être bayebani nanga bakoleka na nzela nanga te bakoleka na nzela ya papa Beni papa Beni yo solola kana réalisateur tel o solola kana mutu tel o azo sala clip wana est-ce que yo okozo elongi nanga te olekisa kuna omoni na lingomba zela papa okotuna na lingomba zaneti armée ndandani obi ndandani domo bakozi tolandanaka ya principe ya hiérarchisation to sa mukonzi o azali boso na yo papa Beni ye mutu azali coordonnateur ya mission Kete Congo Musique ngai naza simple animateur mutu aleki na nzela ya pa Beni pa Beni en tant que coordonnateur apesi ordre Zoa apesi kutu nga ordre te aleki na nzela ya pa Beni atindi na biloko na nyoso pa Beni pa Beni ayebani na réalisateur yebisa ngai simple animateur pa Jimmy ya émission Canal Congo Musique il veut dire quoi? Point d'interrogation ezali ngomba olobi soko lingi to kota wana ndengo tukoloba eza terrain bourbe ekolinga siko to yeba nani asala ka bongo orgeza kitoko te ezali ngomba mutu na mutu ayebi eloko yeko sala biso to salaka to koti studio to sali ba clip ba un sœur o ba image o yaka eza mutu oyo azo ki charge to azo collaborer directement na réalisateur to ingénieur de son nde mutu akoyeba or soki tozu exemple ya banzembo oti kobima awa il y a des gens oyo bango babima kineti ba patron ba patrona ki eloko yango biso ba misanga bomisanga patron na clip moko ya nzembo ya Jejeki nzembo na bino centenaire to uti mosika voilà bino wala tu verra banga kuna ta veste donc na bima soki patron batu na nga yango yo mto produire nzembo wana yo mzaki producteur pardon yo mto zaki soki nani donc na ndenge wana sikoyo eza makambo oyo tozoyoka parce que ndengo lobi boy eza neti eza remarque to suggestion biso toyoki tokokotela ngo siko na boîte pour makambo soso esengeli te to pona kotosa balandi na biso. Non mais excusez pardon pour notre point place wana papa Jimmy toza contre yango te mais les 42 belé donc on loba donc boza contre yango te eza na ndemo ma bete na idée mon père ma bete total aga nzembo moko mona batu ebele même artiste bango mo ba mona ni moké a de femme ta ça la lead mais place na fa boté longi na e aoyemba mais bazui ndeko moko boy batie wana vraiment ça la paix bien te quand même tozan lingombo papa Jimmy Moto loba leader azam moko papa simoki monki ngani pourquoi pas ye aleka na nzembo na ye azale belé ou les tout ça pe batu mususu non anandinga mabete hein sans conflit et lo moi mabete ça conflité ezali musique toujours ça là on a un le bango universel le remarque c'est suggestion ezala ka bienvenue pour toi ba ko améliorer pour bande ko balandi batu batalaka biso
bino pende bosala ka po bango batala biso soki ba remarque o bozo mona ke bomoni yango malamu mingi te parce que mutu moko so alobi ko loba ke non aza contre yango so komi déjà batumi balé misato c'est que komi sérieux il faut to zo ba précaution po mbala ya sima po yo obeti mabakote olobi kaka et chose va pandisa moto même misusu to ga pas bateau babeta ki mabako OK et cause appelle libanda te cause appelle kaka na kati ya groupe na biso moi baloba ezate kasi awa to yoki awa pe tozo yokaka et comme si ko likambo ya kovandela bongo ne botela biso mbala ya sima bongo pa beni otunda nga papa Jimmy kasi yo lobaka ke nombo kotala makambo ngo zoko bakaka pona nini peut-être na mbala wana nde to kotangela bino sikoyo soki ezaka papa James to papa James kitoko ye muto yaka na bato merci beaucoup en tout cas merci papa James Mbote Vele vraiment merci balandi ya Canal Congo Musique to comme na suka émission kitoko boye vraiment to ebi ke na télévision tant ezala mukie to biamba so papa Jimmy mbala sima to beta sou masolo vraiment papa Jimmy to comme na suka nini okoloba et pas ya bato ba Holanda yo. Merci beaucoup. Merci papa Béni na opportunité au Pesibiso. Tous les kana espace oyo. Pour na ko répondre na mituna oyo et utipe pa na yo na e pa ya baibazo tala biso. Merci pe na bango isika nyonso wazali. Les kambo oyo biso to koloba ezali boye. Tozali bato atako tozali na kati ya lingomba ya molimo mosanto. Soki bomona ka biso ngai papa Jimmy na bande kuna ngai nyoso o papa Igelongo papa Pimbo Tete papa Fin papa James si de suite biso nyoso soki bomona kalika moko ya mabeto salaka o e kokani na kibondimité o mondimi artiste kimbangisi fois aller là-bas ba approcher biso ba ya kotalisa biso c'est ça ba ya kotalisa biso tokoyeba tokobongisa ba yepe oyo baza kolanda biso na eleko oyo ba soutenir œuvre oyo. Vraiment. Parce que les œuvres ya jeunesse balobaka ba jeune ba raisonnaka te balobaka en Afrique ce sont les vieillards lorsqu'un vieillard qui meurt c'est toute une bibliothèque qui se brûle or que na lelo oyo jeune personne qui a koufi bibliothèque pe ekozika parce que l'initiative les autres dans la jeunesse il faut to soutenir yango to pesa bango maboko to pesa ba pesa bino maboko bokende liboso eza projet munene ezo panza sango ya tata molimo mosanto évangélisation bosuka et pana bisote kasi etali biso na jejeki ya solo bande konyoso esika nyoso bokolanda biso to bozali kolanda biso na eleko oyo to sala tata nzambe to kangama na likambo oyo to yoki mituna lobi pe kozala yo yeba koyokisa lingomba sonité koyokisa tata molimo mosanto sonité koyokisa pe groupe na yo sonité. Merci papa Jimmy. Europe ça fait mbote bino artiste au monde y a papier ya mulaibo ya bambote na ebité. Merci beaucoup papier ezate bambote ezaka na mitu. Po ya ba papier ezala katango so bwa ki mwali kondeye. Vraiment. Kasi ya biso kozala kanzambe apambola yo. Aba kiselo mikolo afungolo mongongo. Vraiment. Topesi mbote na balandi nyoso ya Canal Congo Musique. Merci. Topesi mbote na ba guitariste nyoso poso ki toloyi to banda kotanga ba kombo wa. Amsuba ko silika po mususu soko yoki kombo na yote. Mabe mingi. Bon bino ba misusu bozozela to tanga ba kombo na bino. Bambote esika bozali. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. To comme sur la sous émission bande Rolandi Canal Congo Musique émission qui toko boende tolobaki toko benga papa Jimmy azongela biso sous vraiment soko s'appelle l'émission na biso liker commenter et ça peut bien peut hésiter ko s'abonner te na chaîne na biso Canal Congo Musique.